Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Pandeko balandia avis du public mbote na biso ya solo na passe na motema na mawa teko selemno reportage à Lilo toza awa na morgue ya Ngiringiri bisika toye pona lever ya corps ya maman na biso sœur na biso Yvonne Masuki oyo azali grande sœur propre ya Didier Masuki oyo bino soboyebi mbali ya mandefo Pembe. On a perdu, on a cette douleur là et Yvonne Masuki est parti bana kimbangu bandeko nyonso bayebi Yvonne Masuki tope Didier Masuki tozo kabula mawa elongo na bango ya ona lobi toza awa na morgue ya Ngiringiri bisika toye pona kozwa kosala reportage oyo bandeko ya Didier Masuki ba tunyonso balingaka Didier Masuki to kabula mawa elongo na bino toza donc awa na morgue ya Ngiringiri tosala mno reportage oyo ya solo ba condoléances na mne ezokoma merci na bandeko nyonso bazo présenter ba condoléances na famille ya Didier Masuki na famille ya vie du public parce que to perdre ya biso yaya ya biso mama Yvonne azwaki esika ya mama na biso azwaki esika ya ba mama ya Didier Masuki azwaki esika ya mama ya bana kimbangu ya on to remercier bana kimbangu nyonso o baza na poto na France na Suisse na Belgique na France ndenge tozolela elongo kokanisa ya Yvonne Masuki oyo atiki biso ya Yvonne et boyebi vraiment merci pa na bino toza awa kala te lever ya corps ekozala tokomira kosala quelques interviews Didier Masuki pe azali awa akomaki avant-hier juste aye pona ba obsèque ya grande sœur na ye ya Yvonne Masuki bokomona Bogo Sanderson bokomona équipe mobimba ya vie du public Koko Dema azana na pointe ye mtu azana bilili bongo na coordination ya Bogo Sanderson tolanda reportage yango ya lelo tolandi salanga marque déposé na yo lokola china maboka ya concert pesanga fome olingi nakoma na profile na yo Yesu napesi yo bomoi na ngai taye ngai desinanga parce que oza premier artiste salanga portrait komisanga ya forme oyo lingi yes otalanga na faiblesse nsutu te oboya kolongola pema yo pesanga na suka yo lobi je te vais comme ça osala pasa kino na boka esika batangeli ngai dernière chance Yahweh yo pesanga et 50 de chance Nasuka balobi kosimba te Esimbi avec toi je peux faire des espoirs encore et encore Oh Yesu bakalifianga na bakombo nyoso pona louange na pesa na moko. Vous avez dit on est toujours là à la morgue pour la levée du corps de notre grande sœur, notre maman Yvonne Masuki. On est donc là avec ma consoeur Eleonore Kinonga. Bonjour, mes condoléances. Pareillement, ravi. Eleonore, on a perdu Yvonne, je ne sais pas. Est-ce que vous y a Yvonne? On a pu à sa maman parce que maman bien, maman mon conseillère mon malade, donc à ta place pour faire ma bête mais avec un bien donc avec moi trop ça me passe au Cameroun la Kenya courage la famille Masuki
et courage peu de soucis. La maman c'était super en Italie, le bleu sur boule la kuna, on va Paris, le sur courage, le sur courage en c'est ça sœur moko Betty Senga pour présenter ba condoléances na sœur na so Betty Senga beaucoup de condoléances, merci. Courage aussi na boss nanga Didier Masuki tozali anaki donc aika kolela na ba OP toujours là donc on est ensemble Rabi. Merci beaucoup. Je disais donc on est avec Eleonore Togosé l'avenir reportage et longona ebo mesano mais tokabla mawa na ba bazo bazana mawa. Eleonore merci OP manona nous tokoba. Merci beaucoup. Ben voilà, on est là avec Didier Masuki qui vient de perdre sa grande sœur. Il y a Yvonne Masuki et bonjour Didier Masuki, nos condoléances. Merci et puis bonjour Rabi. Il y a Motoko Tangozindo Yepsepsonan, Ozwaki Sangoyaliwa, il y a Yvonne Dengeni. Ouais, merci. Nazala qui vraiment au courant, les jours à Salaki malaise. Moi, on a fait un téléphone tout le temps, tu es à l'hôpital. Tu vas passer un médecin. Si que maintenant avec ba même l'hôpital munene ta ba même l'hôpital munene akati motema donc nazalaki na maman musala na musala na poto kuna bon et ça la passe quoi voilà ezoenga na musala voilà BTF moi le solo il y a Yvonne Masuki azaki nani pona c'est vrai grande sœur biologique toyebi et ko BTF toyebi na mambo zindo sœur Yvonne avec CRT pour nous comme maman nangai. L'aîné de la famille Élisée Masuki a coupé à Lille. La cadette Arlette Masuki a coupé à Kinshasa. Mok au de Tigla Gné, Ezaki et Yvonne. Nous avons bien suivi Ayate, donc nous avons bien comme maman. Et puis on a si bon mon année mokiliza mobimba, bango tubé ko lele Yvonne avec maman moko. Alinga batumingi. Et puis mon monde a même pour tout les a bougé. Dans la quartier qui mbangu nyonso baza partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Océanie, à tous les 5 continents, bazo les servent. Donc comme maman nanga. Donc déjà comme un ami qui est na poto à Salamingi pour na comme aller na poto par naza. Voilà donc on a koloba yango na pona Yvonne. Et d'habitude les aka matanga Salamina na kintango ozonga na poto après organiser kuna meto moni au sel na matanga na poto. Lyon, au Sali, en Suisse et puis au Kiti Kinshasa. Ouais, na panzi matanga en fait. Ils ont battu la moute pendant Kabola Maonayo. En Suisse, na vendredi et puis na Lyon samedi. Nani na école la soko panza to tano soko bakundi awata na zonga na poto quoi. Est-ce que OJP soutient ya bande kwa poto vraiment ndenge zalaka pour zangambongo mezala na batwa? Est-ce que bande kwa poto bana kimbangu va soutenir makambo ya Yvonne à 100%. À 100%, bango tout bana kimbangu tout le monde entier va soutenir Yvonne. Na ba téléphone go benga ba mona quelque chose puis va contribuer. Donc bana kimbangu nyonso bazana autant ba kombote na lubika kimbangu mobimba. Avant de motiver, quelque chose pour Okunda et Yvonne. Pour les lana ensemble. Merci d'abord ici à Bazali. Dans sa vidéo, je suis après à remercier Batutu. À tes fans aussi. Ma fanatique de la vie publique sur Gota. Dans sa l'intérêt Batu Benga Benga voilà. Donc bango nyonso quoi. Donc bango nyonso on a mis na ko le battre pour na bango quoi. Na ko yamba propose aux émissions mais bana kimbango tout ba fanatique de la vie publique. Bazar de cœur avec ngaba ko koma. Depuis le 14 février, jour à Saint-Valentin, ils vont à Koufaki. Bah téléphone, ils ont roulé là. Bah toi, ça, là, bah tout. Te soutien partout, moralement, financièrement, tout comme soutien pour nous, ils vont te suivre en tout cas. Et ils vont nous le gars Salimingi. La vie n'a eu en tant que grande sœur comme maman. Et là, qui est, tu as mon épée, kimia. Beaucoup de courage, nous avons des belé, babengi, on a fait un message na bango condoléances. Merci na bango nyonso. Toza awa to kabla mawa elongo. Merci beaucoup. Boyo mokoli sibana bola munyoso
nabona kenda mosika koluka bolamu ya mwana na Nzambe. Natali malamu na chante ya bina ngai na ndenge ozotongela yango na conclu ya Yesu oza malamu. Natali malamu na chanta libota ya Outreneuf na ndenge ozopambolaka biso na conclu ya Yesu oza malamu. N'hésitez te na toki Voilà, mesdames, messieurs, vous voyez, c'est donc la levée du corps de notre sœur, notre maman Yvonne Masuki. Vous avez vu, on quitte donc la morgue de Ngiringiri pour les lieux où sera exposé le corps de notre maman. Nous serons donc sur avenue Kingabwa, au croisement des avenues Kingabwa et Elengeza. C'est là où nous allons pleurer notre sœur. C'est là où nous allons donc pleurer notre maman. C'est là où nous allons pleurer cette dame qui a beaucoup fait pour la famille, qui a beaucoup fait pour les enfants de Kimbangu. Partout où vous êtes, on est en train de pleurer cette dame. On est en train de pleurer cette maman par rapport à tout ce qu'elle a fait. Maman Yvonne Masuki, maman Yvonne Masuki, maman moko malamu, asali mingi po na libota, asali mingi po ya biso bana Kimbangu, asali mingi po ya baninga, bandeko baye bani botala wana, ba mama bazali kolela, bana Kimbangu bazali koleka, kolela ya Yvonne, oyo azalaki motuya po ya biso, c'est vrai, Nzambe mutu apesaka, Nzambe mutu azwaka. Tosala lokola ndenge nini ya Yvonne bana Kimbangu baleli mishwale na loboko fololo na motema kokanisa ya biso ya Yvonne, kokanisa ya biso mama, kokanisa ya biso ya oyo atiki biso ya Yvonne tolela ona munoko nini ya Yvonne. Pasi mingi na motema, on a perdu cette dame. Elle était très chère pour nous, elle était vraiment importante au sein de la famille. Elle est partie, la Yvonne.
bien voilà, c'est ici que sera exposé le corps de notre sœur Yvonne Vangu Masuki, la grande sœur biologique de Didier Masuki, qui elle nous a laissé depuis, elle a rendu l'âme depuis le 14 février 2018. Et aujourd'hui, nous allons pleurer cette dame, nous allons rendre nos derniers hommages à cette maman, à cette dame que nous n'oublierons jamais, Yvonne Masuki. Bana Kimbangu, bana ya Ngiringiri, bana ya quartier nyonso, bazolela ya Yvonne, bazo kantia ya bango yaya, bazo kantia ya bango maman. Et bien vous voyez, le corps n'est pas encore arrivé, les gens pleurent déjà, la famille, les amis pleurent déjà, ça fait très mal, on a perdu une dame, on a perdu une maman, et bien on est là, on est en train de consoler Didier Masuki ainsi que toute la famille qui a perdu, on a perdu Madame Yvonne Vangu Masuki. Voilà, comme je vous avais dit, on est déjà à Kimbangu et tout un peu dans mon corps là-bas à Kimbangu, l'artiste comédien Batasiala. Bonjour et mes condoléances Batasiala. Ah, merci, bonjour, merci. Batasiala, tu as un témoignage d'abord. Aujourd'hui, il y a Liwa Yvonne Ndengeni. Comment Ndenga Moutuno doit se faire ça qui bien pénétré, ça qui passe. D'abord, il faut vivre le sel. Si Abandai Kobela Naye, si le loyo, Zamba Zumoli Mondo, et ça va passer. Ça va passer. Bon, c'est Yvonne Azaginan. Yaya Penadong, Yaya, ou Penaya Gosulete, Yaya Penapropre. Yaya. Un témoignage particulier. Azagi bien, pour Nabiso, arrive au vivre Nabiso bien. D'abord, il y a un rôle de Sakana Mingi. Tout le temps, nous sommes ici, nous sommes des sentiments, nous sommes toujours dans sentiment. Donc, le témoignage, c'est ça que nous avons parlé. Nous avons la biso bana mike, les alaka bana mike boye, mona abengi ngai to vandi to ye musani ga kutala basilia. Ya kana tala basili na mutu. Mais ateza na ngote, aina ba jemo ko soka to beta lubo ko en tout cas faut zoka pongi.
témoignage mon frère était belé pour ça yaya oyo teke yaya pena ya katanda. Yaya pena ya katanda. Merci beaucoup, j'espère que tout ça va te rejoindre aussi sur la dame la Simba. On a en plein paix à bon ça va bilo on était allé là. J'espère que tout ça va pas. Kuti ozokanga ozotanda bakiti. Vraiment na ozokanga bakiti. Azuki ngai na chepe na mopanzi donc na zosala pena ko ekoelinga na kata makolo na makoso. Merci. Eh bien voilà, tu as eu batasi ala awa awatanda bakiti so bomona maboko asimbi singa oyo azo kangelaka bakiti azo bongisaka bakiti awa pour que bato balela yaya na ye ya Yvonne Vango Masuki. Voilà, tout ça toujours un reportage na biso to comme siko. Je pense pour quelques minutes pour na kofongola bière yango le temps tout ça toujours na kokodema et on équipe mumba ya vie du public tout ça reportage na biso. Ben voilà, tout ça ana kimbangu bisika tozolela ya Yvonne sœur na biso et tokuta un peu na ba artiste na biso bana mabele toza na golf di kando na 12 balles et awa tolele longo na bango to bandi koto di kando. Bonjour, mes condoléances. Bonjour, merci pareillement pour ça biso tout. Wana golf di kando elonga feti elambande vraiment awa ezali kambo sengote ezali kamba mawa toyeka bola mawa na libota mobimba Masuki to perdre ndeko na biso ya mwasi Yvonne oyo bato bayebaki ye baona obenge mère Malou donc trop le bezate poza makambu ya mawa d'ailleurs bozomona biso kaka vraiment ata bilongo ezofunda ke tozala mawa mingi to le bezate to sepeli na ndenge bino pe boye ko zwa biso mo interview bana mikili to partager na bino mawa elongo na famille mobimba. À moins que question monsieur ezala quoi wana ezaki question monsieur ezali na zo susu 12 balles mupandi 12 balles mikolebele mes condoléances. Non, en tout cas merci beaucoup ça mikolebele oyo bi tangu tsaka tout ya bana kimbango zanga mais comment na ozanga nga na zamu konza mabele azalo kwa muteke na ozanga ndeni ye mo to zibiso dinga na golf zibiso po Teresa biso souci à to petit à coup bana na sœur Yvonne mais ye azali to benga ba mécéniste nous aza penza donc famille moko boye baza mécène ndenge ye mo Masuki azali mobali ya mandefa pembe ba eza famille moko lingi musique neti moto pamba grand na bango lingi musique donc petite sœur ko fa depuis le 14 jour à Saint-Valentin là où nazali donc to katana ba activité musique pour souci à trois azali muto aza ko landa biso na bambonda partout aux anga soutenir bino en tout cas aza soutenir ya un peu moni tout chepe libaya lelo photo lela ndenge balelaka patunyo so bazalaka pembeni na mission Golf di Kando, grand sapeur, grand musicien, grand chanteur et oui bana quand même na sœur Yvonne. Yvonne nga bana benge chaque mam nalingaka na ngayo Yvonne Masuki na kolela Yvonne aye merci kende nani azweli Yvonne atambola monsapi tango mosusu golf kolela. Ça c'est golf di Kando ngalela kana loyembo kaka ndenge lobi mamba sap mamba chama kambani to tsana no pembeni atwana mamba matanga. Oui, na profiter te na loba golf di Kando ana studio d'enregistrement na teli batu clip moko ya badongolo miso ezoleka na sali na remix ya nzembo nanga na beta likombe mesko na sali yango fedelo kwa ezoleka na wana naza kati ya studio CD au partout au Kende Golf di Kando yeyo na ba o balinga inga na tufurai na sali ba parcours pa shora même pas madilu pa job poster na anti-choc lelo na zongi si surtout furai musique donc naza en studio d'enregistrement donc on est là ndeka petit nanga mukula lobaka ba on surtout ba monique ekozala ba sepeli pe na ngai coordonnées na ngeza 089 63 46 600 plus 243 89 63 46 600 donc so ba benga ba ozwanga moko vraiment limisanga po mutu ngozobe prochainement to betama lisolo ya tufurai ya maramba musique na bien que lelo to kozana bino wa kolela ya Yvonne akei et mbonde ko beta lelo mais yo pe to kota makamno na te to style émission mais yo pe mbondango ndie to boka ozala
Depo binta bato ba soit bihutu ba nini ti lelo. Bon balobi tolula te so mo mtumozo le kana amer yo komaneti yo so apesi ko pasalo boya tolula te ngana zaka minga libanda na umeli ba 12 ans na félicite. Zonga peka. Na zonga kala ya on habite moi ba espace wana pesa pe tito mona ba mabeli si banini mais lelo vivre j'étais ngana kin awa role ngana moi succès à 25%, mais la musique, le groupe folklorique nous a quitté les gars. C'est bon, 12 balles, tout le monde dans l'élo. Et tout ce qu'on a interview na biso, tout le la sœur Yvonne, vous comprenez, les musiciens, les musiciens, biso pe tout le la na biso. On est là avec nos sœurs, sœur Napso à Kimbangu et tout le la kaka, maman na biso ya Yvonne et mbote maman. Et maman kombo na nyoko ibisa biso. Ma Micheline. Ma Micheline, vous avez une sœur Yvonne à Tikibiso. Camarade Nangani. Camarade Yakala, vraiment. Bon moine. Un témoignage particulier, quoi ça là? Ezebele, moi, au Lobamosati. Solo. Solo, tu es bien passé pour perdre Abino Mninga. Et Koto, toi, maman, comment nani? Maman Deline. Tu peux camarade à maman Yvonne? Camarade Nangabanda Boumwana. Tokoli ensemble, totangi ensemble, tokoli nzamba pesa biso bana mais toza na regret makasi ndenge toperde moninga na biso. En tout cas ya mingi eza te nazolela makasi parce que na 50 ans camarade na biso akufi alors eza mokie alors ezosala biso mpasi makasi. Oya kolobesa kaka akende kopema na mboka nkolo nzambe vraiment. Merci. Voilà, Tantine Yvonne est partie, maman Yvonne est partie, ça fait très mal. On est là, on va tenter de faire parler ses amis. Arrivé à la fin de ce reportage sur le premier jour des obsèques de notre sœur Yvonne Vangu Masuki, mère Malou pour les intimes, donc la grande sœur de Didier Masuki qui a rendu l'âme depuis le 14 février de cette année. On est en train de pleurer, on est là à Kimbangu. Merci à vous tous qui nous appelez de part et d'autre pour nous présenter vos condoléances. Merci à Charlie Malou, la 3 fois Dior. Merci à José de Londres. Merci à Major Bissadidi, Zolo Bissadidi. Merci à Super Anita Lelo. Merci à toi. Tony Boulakati, merci à vous tous partout où vous nous suivez. Merci au millionnaire Pépé qui a l'équipe à Makassi. Merci à Fabrice Nteka, Fiston Bassin de FB International. Merci à Bénédicte. Merci Nabana Kimbangu Nyonso. Partout vos alliés, vraiment merci pour notre soutien Nabino, merci pour Nabana Ngiringiri, Bana Kasavubu, Bana Nyoso Kimbangu, vraiment merci pour Nabino, merci pour Bana Poto Nyoso Oyo, vous avez Kobenga Biso Boutou Moi pour nous présenter vos condoléances, merci pour Anita Lelo. Super Mikolo Tobenge Real de Madrid pour azo gagner nae baloyi boté tele misaka bambwa matoi muninga ya Benedict ye boté communauté misaba Lyon bo comprendre botona matanga na loba mingi te et tokuta mbala sima pour numéro ya sika. Merci pas ya Bogo Sanderson, merci pas ya 5 fois champion maître Chris de Lyon, merci Coco Dema. Merci pas à Bogo Sanderson, Coco Dema, équipe Mignon sur la vie du public, Wilson et Eleanor Kinunga, ainsi que Emo Didier Masuki. Merci pas Nabino, Tokutani, prochainement pour la suite, il y a obsèque, il y a Mère Malou, il y a Yvonne Masuki. Merci. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Nas.